continuer. Ah, bomoni papa azosala Thompson na ye. Donc azosala ba Thompson osala nango nini? Thompson azosala ngo ndenge ezalaka. Po ba kusa oyo boka sateke ono to yekoli yango na kimikolo. Tango ozala ba flic wana mnengo yebikaka. Tango mera osala ozamwana mobali oleki lisu likolo lisu osali nini osali monastère. Donc osala Thompson ndenge ezalaka na osala ngo eza mobesu. Na osala ngo bakota donc bakola ngo épices ndenge ezalaka oyo nasi nasali déjà yango oyo. So pas moi épices, moi goût, on a cube magique. Pour ça de l'ingabina mungwate, pour mungama trop. Donc chez moi épices quand ndenge ezalaka moi garlic na cadre, moi tomaka les alibanda. So aussi si tout ça est systématique. Après moi 15-20 minutes, et quand bien ndenge ezalaka, allez to bois qui likolo motalaka, atumba mipo, pondu, oyebika ndenge ezalaka toujours, moi dumar, moi pilipili na cadre, ndango to kodami pour na cadre bœuf de moi na biso. Il y a un moment où on a solo donc père donc biso nous avons une musique à tout terrain donc Robert te cocota sur tous les plans donc cocotage na nenga mondele cocotage na nenga ba grand noko kitchen pele to sali ado to sa cocotage donc ba mereko benzola moi Jean-Claude Van Damme bazo mo break nenga zalaka ka ba occuper ba petit biso to occuper ma solo poto po le za ba perigolate to se peli sa moi na pomère asala ki mo bimsum salongo talaka alifanto déjà dans les alors nous avons coto les ala comme grossomi à cause on a qu'on appelle ça le système en tchunganta quoi mo grossomi ba vi mo grossomi à cause ouais ba Claudia ba Chica makusa toujours hein ouais Anita ma vite à chaud toujours na makusa na continuer toujours au ça ba grignotage quoi ça va grignotage à l'occasion de bœuf de moi na ocha moi pilipili na na kati yeah et ça la moi l'odeur quoi OK pour ça devoir à domicile wow vous avez les pour 100 jours quoi on saka moi tomate na kati na cha moi pilipili et chango moi l'odeur quoi pour le biso ba to na bois ba merco ba stali Jacques-Claude Van Damme quand ne la bosse auto ça parlementaire donc biso ta tout terrain multi opérationnel tout ça là tout OK tout ça là nyonso to lambaka tout yango biso ko lamba ya mieke na tino question oye ko lele yango awa to na kini ngabina de pour ba kikini OK biso to ba to za ba to ba ngo ba ni ba makizaz ba mbiaka dia ba makiza ba mbiaka tanto na maki foye ko la kolamba OK en plus to utana pas to za ba marié to za ba célibataire wa yebi Bagdad ngana za grand chef botuna tosi bokomba yebi voilà ngana za grand cuisinier donc on a lamba tanto na ba master na staff voilà tout ba yebi ya mon skills wana ezaka toujours voilà pour la célibataire au baye bolamba te ba bibo yekola ndala ba marié musupe ya bolamba te tiki la ra mera lamba yo lamba moni mboka o keba oye bolamba te siko pesa mwana mwasi conseil ndenge ni tala makamba oke no pesa mwana nzunga ma famille na kingondi ya mama tala makamba so yo pergola pesa mwana conseil ni yomo papa bolamba te ngala opesa mwana nga mwasi conseil kitoko na bola sebene balamba ka voilà ba dive pe na ola sinde baba ba dive voilà donc oto Anita ma vita melamba tsaka betu bedia pondu Claudia Bashika melamba tsaka betu bedia pondu ya ngoyo babeza ya koyinda bino moko boyoki donc olamba ezoki pete o nga naza mwana mobali na kolamba te oki olakisa ye mpe kolamba esala bien neti sikoyo na minute eza neti cour boza bakuru mama kaka mwana mwasi tanga kobala conseil nini opesa mwana mwasi pa mwasi akendaka pa mama mobali epa papa biso basi na mibali bayaka biso eza te obana te papa yebela kolamba ntango mwana wa mwasi azokende mwa fiancé kemba oya vraimen kwa uba ekoma ya moto grise vraimen kona babe china rambo obabina opere akomi china rando muta moto uba yaka kotika damson kemba yekola kolamba yekola thank you so much solo pena mo grosso kula boss capital mo grosso do bien omoni na ba mboko tango yena ba certain âge olinga te ko banda kiseliba ko banda kiyo moko nde to ba autrement dit na kiyo moko na sikoyere mo wansunganza soke zate na kishinga ma trop donc
mais lelo nzamba pambola biso avec idéologie ya bapara tolandika baline wana lelo talanga yo namemika idéologie du célibataire mais nayebi nde basalaka Thompson nde basalaka tout pokala spécialiste na nzungu ya pondo blaki te pondo ezalaki bapeti mosusu baza baspécialiste na manzaka na basocial media mais nga sikoyo spécialiste na makusa pondo mpe lisusu faut sentir difficulté ozo comprendre yango nyonso tozobeta lelo mpona birthday ya mwana donc nasi lelo tokolia ba 20 livre ndenge osaka te mpo bamergola bango baliaka déjà biso sikoyo so toniati lelo tokolia tokozwa epakola bina ndenge osaka te yango tokolia donc ya mingi kutu ya kokommente eza te donc bina file déjà donc on est ensemble. Mon général, papier sale, parigo, donc il y a pas de temps avec ma badi fait ce qu'on a qui avant passer la opération appendicite. De la badi fait à moto, la sardine sur eux, la Charles de Gaulle, au Mongo Justin. Donc il veut qu'il papille là, donc on est ensemble, donc à suivre les ok nazotika bino bo continuer na musala na bino na moni bo sala musala na bino kitoko propre là donc on dit makutu teke mibali mutu ba olamba donc bo continuer bongo à suivre sikoyo nakomosa sikoyo sauce ana ocha tomate mpona madeblo tomate mpona madesu nanga donc kala mingi te sauce ezobela ya madesu bapeti balia bamere balia basepela na kati ya sauce nango tie nini bon na sauce na ngai natie tomate kaka ya linzanza natie spring onion natie matungulu natie na kid magie na gu kaka ndenge ezalaka epuis nasali na mwa eloko moko eza segele ya mama balobaka te madeso yango oyo madeso osembelaki banini nde ezalaka tota madeso nyonso elembi mpe mpo boyo olesa bato madeso oyo ya basolda ya Congo ezala nino na kanchesa soki kanchach where's the spoon nani tobaka totaso elembi ya cause madeso elembi madeso na ngai yango elembi moni alingi te koma potopoto mpo bamere bana na mino donc il faut bafina pena madeso na mino yango nameka na mungwa fili eza na mungwa logique mungwa déjà ça va na kit machine à check et là ça moi bien quoi donc voilà madeso yango mo grosso yem ta osala de vacances ngana obeta nzungu pondu otosala Thompson ndenge ezalaka Thompson eza libanda na préparaki yango déjà après soso bapeti tokotumba Thompson mais sikoyo naza ready mpona kosala soso donc soso eza dina dadi makasi soso makasi déjà tozosala yango mais tokosala yango na dijele aussi po aza grand maître na soso makasi na ndenge moke te mais nazosala mwa préliminaire ndenge ezalaka na betango mwa bapota banini balesima tobeti mwa système bantsunganisa kotama ekota na nzungu etoki baepisi yango wana nasili bomona baepisi tokotiaka mwa pilipili mpe ndenge ezalaka kaka et après cela soki abeli mpena bien tolongoli titie likolo ya makala ozo comprendre donc ndenge ezali donc voilà lelo ezali elugo bapere tala kaka famille déjà on est ensemble somi ya kose yeyo tosala masolo donc ensemble lelo bamere bakokatamisa so tozwi epakola bokosentir ite bakopesa bino bakarta banki na bapine osentir nde basolo ezalaka te ezalaka voilà on est ensemble tobeta bamasolo oyo na moi bino bina boleki na basi mosusu na kolamba mavita show toza déjà na chaîne na bino te mpo bolekisa biso na chaîne na bino boyebi déjà na pire esprit boyebi alors soki boyebaki ke toza qualified
bino boaqualify na kolamba dégâts donc ndenge eza boye bapapa mosusu bobongama mpo tozoya bozomona good exemple yango oyo bapergola bapere baolamba balamba na bango déjà na bacirconstance ebele mare akoza na santé mobulu ndenge ezalaka kaka ono aza bizi kote moko boye boazonga akotala kitchen eza te biso tobeta yango bongo tobeta yango déjà na cadre keno moni bamboka tofandi nde toloba toujours loboko na loboko main de la mer toza mpona bongo esungaka alors donc ntine bozomona boye ezala ngo eloko asika te na mobali oyo na idéologie ezali na mwasi oyo idéologie ezali so bosusu akumbela ensemble makambo foto partage bongo ndenge mbele akenda Robert Kokota ndenge mbele akenda Robert Kokota so vekula sorry pardon soki Robert Kokota ngo elakisi nini nango Robert Kokota kasi kayu ok na bino bato bozo comprendre bien te donc ntango azoba ba Robert Kokota na donc kayu quoi kayu peut-être donc ntango Kokota na kayu ba mère pe ndenge tokendaka na biso ba vinde tokendaka nsuka lele suko za kishinga mpemba ok tokabola suko ba tache kishinga mpemba ezali ndaku quoi voilà donc tosala masolo ndenge ezalaka kaka bina filet donc tozosala lutte à continue zena toza kote tokoma mona mikila ekomosa ma position c'est bomone bapapa bozwa bobongamaka déjà balobi Gilen Kinkala tozoya Gilen Kinkala tozoya tango kolamba tokomona ndenge okolamba bapapa bobongamaka tozoya 9278 bongamaka okolamba tozoya komona ndenge okolamba bino bapapa bozomona vaveva bobala mposa yo nde oza bongo wana devoir folamba voilà quoi donc nena lobaki mikila na ngai yango oyo nazomeka mwa supu po soki mungu eleki opesa bana makero danger kitoko mikilo somo babwaki yango mwele omona kati ozokoli elo omona moni ana madesu naomona deja bandembi banini moto atokisa madesu eza mokoso secret na yo eza nini sekele na ngai naboma na coffre fort me namoni bandembi deja bamatungulu awa natiaki mwa ndembi na matungulu deja mpo ebenda gu na bote ya madesu po mingimingi ntango tokalingaka yango ezokende esika bikauka yango wana tetie na kati ya madesu etoka mpo ebenda na protéine wana ya baépice etoka mpena bien donc otokisi madesu no na baépice mpo ntango nakokalinga nakotokisa ezaka ndenge moko me ya bien mingi ebonga kobwaki na kati ya mai ntango ezotoka eketoka vraiment bien mpena doki bajuice nyonso ebimi ekoti soki okalingi matungulu na sauce na supu ekalimaka mbala moko bajuice wana ekotaka mpena bien te donc mpona bato oyo botokisaka madesu kaka na mungwa lelo boyekola bomona ndembi eza naomona bamatungulu deja na kati donc koyeba kolamba esalaka bien donc mokoso deja lokola lamba na ntongo donc ntongo deja balobi bango balamba deja donc naza surpris donc tozokontinue kaka na makusa na bango lelo bango nde makambo merci beaucoup kala te bokolia awa sikoyo nazotia sikoyo mafuta na pondu na ngai mafuta na pondu omona bomona mafuta otia mafuta oyo tosi tolobela yango donc ezalaka bien mpona kolamba nango bapondu bamadesu biloko nyonso okiolamba kolambela no nango pondu ekoti mafuta osentir kolamba bango balamba mpena différent omoi mpena ke batokisi na pondu na baépice apres babakisi mafuta moni mwa mafuta mingi mpena te omwa cholesterol tosalaka mwa système totie mwa moko na ndambo fo mwa bakisa mwa katikati biloko ya mafuta eza deja ebele toza nango bachicken banini eza esalaka mwa lourdeur oyo deja ça va mais kolamba oyo eza songo parce que bolamba biloko ebele mibali ya boye bazalaka mpasi mwa mibali mosusu basukaka na mwa biloko ya vite fe kaka
Parce qu'on a gagné une finure là. Pour moi, ça c'est à la kilo. Voilà. On se sauce à ma déçu. Donc, les autres qui n'est qu'à la eh, on sentit sauce à ma déçu. Déjà pour ça, on lit. Sauce à kilo. Et puis ça va pour ça, on lit déjà. Sauce, on a ça, on a mis un petit d'épices. Déjà, on va flip Congo. À suivre, tu continuer, donc à suivre. Mi ya kose, malgré ce qu'il y a l'ikayabu, mais pondu ya ngoyo, pondu ya ba papa, nakate ba London. Si quand on repère ba mère ko benzula, pour ba mo bazali bende ya talo na nzela. Mi ya kose. Bongo. Basa la moi yebelardo, ba sentir, ba pesa biso moi suite ndenge za la kaka. Toye ba soki epesi ndenge nini ko biso tant de lambaka to meka biloko pa mama te po to la sir que no o tout entier epesa c'est bon alors yangoyo to pesa ba mère ba meka ba ye ba sikoyo pondu wa pasi na kolamba pour sentir alors to pesa nita mavita na Claudia Kiaku ba ye ba ndenge nini masolo ezali pour Mameka, ma pesa ni sango. Alita mavita, pondu yangoyo. Tomeka pondu. Donc faut yebela banini donc. Ça peut mettre ta pondu vraiment dans ma foot et belete. Ndenge peneza la kapina donc. Je pour ça il faut pas qu'on lia blanc ma foot et belete. Ma foot to boyi, ma foot les capo talaka ka moi ba ndenge za toujours. Siko mère il y a ko pesa la bino ayeba ndenge ni masole pesi. Donc, voilà quoi. C'est bon. Ma papa quoi. Sur la BT service vont déclarer 9 fois c'est bon. Donc voilà quoi. Donc tout ça pour na mercoto boya ki ba simba masolo. Voilà quoi. Donc nengezali papa Clément Keneli Clément Dangi, voilà. Papa Clément Dangi, omoni, ve pour la lambi, yo tourne, yo toya. Donc, quand il s'atoya, yo toya. Papa. Chitoko, donc, Papa William Ngoyi, boss, Mokondi, Yebela. Donc, ndenge zala toujours les bangano à l'imoso mais ma banque zolanda toujours mais bon ça peut mbongo ça dit pour nous comment bini ça monte des fautes donc tout ça là ni ta mabita donc tout ça makusa ba papa donc pondu tout ça kalinga makayabu mu grosomi ya kose Claudia qui a kuyebela yeba donc tiganata na makayabu ekalinga na français to kalinga makayabu na français. Dans le cadre de il y a Angel. Oh, il y a ce qu'on a Angel. Makusa papa ya ngoyo, Pondu et Sebeli. Et tikali Mikila de Sebela qui autre bien en anglais Oxtel. Mikila Sebela qui déjà. Bon Thompson des Alibanda de Zotumba. Bozotumba Libanda. Libanda to ça solo ndenge za la toujours bali donc. Boya kasito la kisa Thompson. Donc ndenge za la toujours. Babi Thompson yango yo. Thompson yango yo donc. De tumbi de Zotumba, siko to ça la bana. Et tikali to le pena bega na fufu. Te bega za pour de Thompson donc ba beta pena ko ndenge za la toujours ga boy donc. Toujours ça ma solo ensemble mo grossomi à cause makusa ba papa donc to pesi mbote na ba DJ tout Babylone to ça ba DJ tout na kata groupe avec presse na musique yo biga kinkela donc yo déjà bien affilé babi Jimmy Miyake sexy choco balobi bling bling tout le monde qui birthday Americo Benzula. Nous sommes l'équipe Milling et l'équipe pour comprendre. De tout ça, ma solo yo, na cadre. Tous les DJ, merci Nabino. Ceux qui beaucoup na birthday Americo Benzula, il y a petit. Donc DJ tout na kata ba London a ebine ni babeta makusa. Alors bana mai tout
Donc on est ensemble. Voilà ma solon on est zalaka. Je félicite ma mère. Mère Robine a senti pondu. Donc deux fois tu. Ils ont un chilengi mongo. Deux fois tu. Donc voilà quoi. Donc tous ça la lutte continue. Après avoir kotumba missionné ma petit. Tu reçois soso. Ndeka bumuna ki soso. Tu ça les un miracle. Donc tu reçois tu tiens la moto. Voilà maintenant c'est mon quitté na comme nzala pardon. Donc voilà. On doit pas sanzala au santé. Belardo. Bon moi ici déjà dans tout ça déjà sauce nanga makayabu nanga beli ya moyo. Makayabu comme il dit sigoto ça la fufu na loso. Neni pondu kuna. Pondu déjà ça va. Moni pondu ça va déjà donc rien à dire. Sigo lamba loso hein? Sigo to lamba loso na c'est mon na bad fait pour l'ambiance na bad fait ça pour ta poli je suis à terre c'est bon à suivre. Kula kolamba asisi kolamba déjà comme ça ko sokola basani bomona na cleaning the same time. Ouais. Babi va faut sentir propriété quoi. Donc Anita va vite à chaud. Ça va vite lifestyle, c'est la propriété, style les gens. Donc tous là même ta cleaning ils ont salima. Bon, tant aussi sur kolamba ils s'en rappellent donc de saleté tikalate. Zombra. Saleté tikalate, il y a tout ça la parce que tout on est surtout utiliser qui tant que aussi ça kolamba, je surtout fais aussi la marama quoi. Les actes que ceux qui n'ont donc tikalaka non, ceux qui volent le reste c'est comme un non. Après ça va volia ne busukoli kaka basani. Alors biloko nestu bosali la ki obanzungu ceux qui n'ont nini. Thomson yangwana mafita nzungo madesu yangoyo choco frappa mirbola instantané méchant danger oyo ezali vraiment grossomi à cause l'unité de mesure de barista buka mibeko voilà tokomi na suka ba papa basisi kolamba tokoleka na komeka biloko na biso toyeba ndenge balambi comme ça topesa bango bapoint na bango namoni mpena biloko balambi banyokwami vraiment félicitation bapapa boende ezalaka balobi mibali ya bobozu bango wapi na balondon bokosomi ya cause pour la bosse pour servir comme ça tomeka biloko na biso. Alors nde tolobaki kaka na ebandeli vraiment ezalaki makusa ya bapapa. Alors tokomi na suka lokola fete ezokontinue biloko sebeli koto tozomona Anita Mavita Thomson yangoyo makayabu yangoyo soso oyo ya makasi yangoyo koto ezali oyo badife fula mpongwa koto madesu oyo soso ya pete nzungu ya pondu eza na nsima na biso ndenge kaka ezalaka oyo mikila oyo pondu banini baza na loso na bango na kwanga alors donc lokola toza na cadre ya feti donc te souhaiter bato nyonso tout bon appétit vraiment na suka bamere ko bezolo bango baopesa baclôturer bafere quoi na cadre balobelela ndenge kaka ezalaka. Alors mpona sikoyo bomela mo basoyi nde ezalaka kaka biso tozokolia nde ezalaka. Alors on vous souhaite tous bon appétit biso tozolia biloko mobesu me esali miracle quoi ndenge vie na ngai si grave alobaka moi miracle mpona papa esala mwa ntunganta quoi. Bon appétit alors moi systématique quoi. Ouais, bon appétit. Bon appétit donc talaka nde ezalaka donc yo linga bolia